Overona hivi soko gani kama kubakisa wana bien Ndeko Davis na peso peli baloba soko za ndini. Bon ngana go bakiselo mwa mukia avant makanise bunga pona bige des va ko ba bandeli. Vraiment na apprécier d'abord Ndeko nangai Roger Paka na biloko ucho loba. Omoni mboka na biso ezana ba problème belé. Moi je crois que système moko ezali na secret moko ezali ke biso moko d'abord, biso moko attaque ba individu. Tomi bimisa na poisa trop. Omoni, Tomi bimisa na poisa pourquoi? Parce que disons que ceux qui ont mboka moto ça la politique normale. Moi je crois que tous ont la liberté à koloba politique. Mais biso tous ont une étape wanate. Si quoi étape na biso ezali que tous ont lokola mutu moko azoke ndeko yiba. Or que moyibi tanga ke na ko yiba alingaka te ba yeba ndenge ni na ko kotela na ndako wa voisin. Biso tous ont un niveau wana. Alors, le col est à niveau wana, biloko musu tozo ndima, il faut toza la peine à mayele parce que tant que nous yiba na ndako muto, nazo pesa ba lisese. Au côté na fenêtre, revolver na yo en marche. Soko okuti ye moko pe kolonda, ah, tout le monde va pas kolonda ko belé, ba bomi na kata ndako na ye moko, wana za lisese nazo pesa parce que mingi ba kutana na miyibi na ba fenêtre, muyibi a bomi kolonda ko na ndako na ye moko. Alors, Congo na biso ezali na ba infiltre. Donc bakota na niveau moko ya pito pale ya kusagana te. Il suffit kaka tozala mayele koleka bato yo bayela ki biso bozoba. Soki to komi na mayele o ya bato bayela biso bozoba, ngana yoka lelo nde to finga na diaspora, yoka oh non entel kolabo, mais nani ayebisi yo ke makambo ya lobby nde yango azokana sala lobby. Ozomona, ngana yo nazoloba naza opposant. Mais na koyebisa bino ke naza vraiment opposant. Nazako s'opposer na makambo nyonso zoleka na mboka na ngai. Mais na boy na ko lata étiquette wana ya ba combattant parce que étiquette wana ka soko lati ngo comme criminel, ba kangi yo tout ça, or que ba combattant ba koki même pas ko bima na média. Au moins sikoyo, combattant ko lobate. Combattant za mutu oyo, soki za vraiment que za combattant, il faut za la plus na misala oyo ba ko yeba yo bien depo tala. Papa Zambouana, na landi exemple, nous avons pensé qu'il y a Jésus, Saint-Esprit, tout ça, Moïse, tout ça. Mais il faut tout bosser que Moïse a zalaki Moïse ya solo. Mais est-ce que Moïse, à côté de ça qui bat en Israël, na terre promise? Au monde que nous avons si loga na liloba ya Bible, on a moko loba ki na biso. Caleb azawapi. Hein? Caleb azawapi, mususu wana soki nani, babenga ke nani, Caleb na nani. Na Joshua, bazawapi. Élection. Ozomona. C'est que élection bazana élection. Bazana élection. Oui, liste na limité. Non, Caleb na Joshua ba koki kozala jamais na élection parce que na élection kuna tozana ba criminel. Faut to longola bango papa Zambouana. Si on moni la liste on va publier liste. Mais yango na tozomona ngo za compliqué. Est-ce que élection ngo pe kozala? Ah, voilà question mususu. Mais première question. Non. Est-ce que l'élection est causale? Si on répond aux premières questions, au lingo yeba, wapi ba Caleb, wapi ba Josué, est-ce que aussi au moni liste ba candidat? Mais Josué na Caleb ba koki jamais poser candidature papa nangai. Oh, mais question mususu nazana donc ceux qui na comprendre donc bitumbo la denzoko président Kabila na papa change secret. Non, attention qui va comme 40 candidats bango tout va faire. Attention qui va comme 50 talibango. Mais Joshua na Caleb, il faut pas y asiko ba côté sambiso na terre promise, selon le ko ya Bible ndenge yo lobaki. Wapi bango? Wana nde agenda na bango baza ko yana. Tandis que biso tozolo banga. Voilà. Donc Josué na Caleb bakomona na tango liste définitive et ko pesa mela. Et puis comment oyebela bango zala na litoi ya koyoka, zala na motema ko analyser yo moko en tant que mwana ya Congo okopona Caleb na yo, okopona Josué na yo. So jo komo ete Josué ngo zali papa Etienne Tshisekedi, vous allez libre ya kopona ye. So komo ni Caleb ngo zali Kamere, vous allez libre ya kopona ye. Mais ceux qui ba bale et moi qui mon côté à qualifier. Liste au lieu de ba yo za 200 continue ko luka. Ya voilà papa Tshisekedi alonga Moïse comme Caleb mais en coulisses. Bon, ah voilà, na erreur na coulisses, tikana peso vrai terme politique, on a raison. Na erreur il y a deux choses. Il faut que y ait na Congo, na système est en place.
Congo a la possibilité de 2 mois de retirer un président na kiti par référendum ou bien par élection. Élection yo moni que ça okena eza ko kende nununu. Et ngelo ba été parlement congolais ceux qui toyi ko tia pression ba ko yo kende par référendum ba ko ko pona un président. Ola dinga et ngelo ke système démocratique o na zonga papa Roger makaroti ko loba. Oui, le système nyonso tozalango émission ngana pesa kombo ya nzango. Bo police sport nini tokobeta ngana yo nzango. Bo police sport nini silikoti. Bo police sport nini pona sport nyonso dame nyonso nini kotia. Il faut qu'il y ait des règles de jeu. Sport biso to poli na Congo nzango ngana yeli bino lelo. Ezali constitution. C'est ce qui existe pour le moment au Congo. Oyo la système américain, système français, système nini. Naza kotala yango te. Elo ngana za komona na data lelo yo. Quel est ce système politique qui marche ou bien qui est en place? Système politique est en place, la Constitution. Et comme la Constitution est là, donc le retard la Constitution, est-ce qu'il y a seulement des règles de jeu? Ceux qui vont règles de jeu, ils allaient jouer dans les règles de jeu, cause à la pénalité. Mais on va voir comment on a été. Jusqu'à Banda Papa Véron, na Papa Roger Bakoti. Je vous félicite et nous avons opposition pour traverser très difficile. Mais surtout, Bobo Sanate. Nandenge tuza ko lingela ete président alongwa. Na manière tuza ko lingela yango to mukiliza ko lingela yango. C'est à moi de vous informer que dans le système où il existe un président congolais et que alongwa na exercice akozala toujours un sénateur na vie na ye. Et ngalo bake Kabila ezala aza étranger, ezala étranger te. Soka longwa na kiti wana Kabila a continué à exister, a reconnu nulle part, sauf ceux qui vont menacer la Congo. Mais officiellement, Kabila restera toujours un sénateur au Congo. Il n'est pas un sénateur, mais un président, un ex-président. Il aura toujours un sénateur, il a une action directe dans le gouvernement. Voilà pourquoi nous devons faire attention à l'élection aux Zakoya. Nous devons faire attention à jour aux Zakoya. Comment tu peux connaître la batina biso papa Davis na banza wana za conclusion na ngai amweke osala likambo ya koloba la vérité biblique ils ont ça nazela mokamboli apengi nyonso bazanga ki koyeba la vérité est kambulaka oyoki la vérité est kambulaka okite la vérité est kambulaka ayangoyo yakumela yofoli yango di yaka yakumela ata uzana bilamba mbindu yako kusumuledi yaka na yo eze yaufule Nanyagomela mayango weyoyo Nanyagomela marina bénédiction bongi côté ya nano repentance ezali lokola moto asokoli maitem azui mafuta afakoli na ngino suka akobela makwanza mukose suka akobela makwanza mukose tapete namena asako mikwanza mutu na mwolo lokale namani asili wasu ya kuteya bénédiction soki wote ya nano repentance ozali lokola mama oya sokoli mwana maya sema nangu akokolie mafuta mwana wana soka akokola nasante kitoko nasante malamweye nasante aha ete patroni mokoza mpona kuyoka mazaponge wa mazaponge zeli makeye akukutaba kweye mazaponge zeli maiya mabulolo
kuyoka masa pondo